Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandi nyonso yakala. Bienvenue na balandi nyonso yasika. Bienvenue na bino nyonso. Toye koyamba bino na maboko polele. Toye koyamba bino na koseka nyonso. Toye koyamba bino na kitoko nyonso. Bandeko nanga oyo eza chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne na biso ya kitoko penza ya Kisongi Songi officiel. Na chaîne na biso eza chaîne oyo tobetaka masolo po na bana nzambe, masolo nyonso ezotambola sur les réseaux sociaux, nyonso oyo bozalaka besoin ya koyoka, nyonso oyo bozalaka besoin bozalaka penza na posa ya koyoka. Ezalaka na Kisongi Songi na biso officiel. Bandeko na ngai lelo Kisongi Songi officiel ememeli bino makambo. Kisongi Songi officiel ka ndenge boyebi eyaka toujours na makambo ya somo, eyaka toujours na makambo makasi. Lelo toye lisusu na mwana moko, ayo yemba penza makasi nzembo ya mama na biso Faveur Mukoko. Bandeko nanga faso mwana ngo azoyemba nzembo wana somo. Bato ebele balobi mwana oyo kutu aleki na mukolo nzembo. Mukolo nzembo nani? Mama Faveur. Balobi aleki ye penza na koyemba parce que faso azoyemba. Faso azomikotisa bandeko nanga eza neti ye mutu penza akomaki nzembo wana. Ye mutu penza azalaki wana na makambo koyemba. Selon ce que batu baoloba. La famille eza somo. Eza somo penza otolobaka na biso somo. Bandeko nanga avant na tie la bino mwana wana. Avant na tia ye penza boyoka ndenge azoyemba na ye nanu kosensibiliser batu nyonso. Soki ezambala na yo ya liboso penza ya makasi ya kokota na chaîne na biso Kisongi Songi officiel. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. La famille bo s'abonner. Tango bozo s'abona kawana bobo sana pete kotiaka ngonga ya notification. Ngonga wana esungaka biso esungaka pe bino. No sens nini? Soki totie video ya sika olie ke bo bandolukaka Kisongi Songi officiel lisusu na ba télévision, na ba téléphone na bino, na ba YouTube na bino. Wana ngonga notification e osala ka keno epesi bino signal ya oloba ka keno Kisongi Songi officiel ekotisi video ya sika. Donc eza mwa bongo, la famille eza mwa bongo na ndenge moko kaka ya kitoko. À part ça la famille tango bo sala ka bongo bobo sana pete ko s'abonner ko partager. Bo partager ba vidéo na biso pour que bandeko na biso mosusu bakota na chaîne oyo. Objectif na biso eza que tito koma na fin ya mois oyo. Toyebi ki lelo déjà le 25. Tito koma na fin du mois oyo, il y a le 30 avril. En tout cas la famille souhait na biso eza que totaliser 950 abonnés. Et que ça la biso malamu mingi. Chaîne na biso eza chaîne na sika. En tout cas, toza besoin na ba abonnés, toza na besoin ya ba je m'excuse. Ya ba remarque na bino, ba reproche na bino, pe ba encouragement na bino la famille et que ça la biso malamu mingi. Musala nyonso ezalaka bien ke ndaka pe kitoko soki ba encouragement eza, soki ba reproche eza et ça la kakeno musala ekende toujours et encore liboso na ndenge moko ya bien. Ebele ya batu bakoya kotuna men mongongo yo toyoka kango quelque part. Oui, c'est vrai. Mongongo yo boyoka kango quelque part. Eza kaka ngai mama na bino, mama Inès, mama Étoiline Inès. Donc naza na moi deux chaînes na ngai la famille boya pe bo soutenir chaîne na ngai ya mibale et kosala penza malamu mingi. Awa tobeta masolo mingi ya basala nzambe. Soki eza ya kobeba tokoya nango awa. Kisongi Songi na biso ezalaka Kisongi Songi ya ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Alors la famille nazotie la bino video wana ya mwana na biso oyo azoyemba koleka kutu Sœur Faveur Mukoko. Tolandango la famille et surtout on se retrouve juste après.
la 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 la.